Donc, tous s'abonner bisotou chez Mokonzi officiel. Pour vous information, nous sommes artistes culturel, de côté politique. Donc, tous s'abonner chez Moko YouTube chez Mokonzi officiel. Donc, bonjour la famille, bonjour. La famille, ça va? Les Chinois et les Chinoises, ça va? Vous allez bien? Bon dimanche. Un grand merci d'avoir renouvelé souffle de vie. Donc, on a mis sous les lots dimanche dans les lots et en Kwanzambe. Donc, vraiment, ce dans cette vidéo, c'est parce que vous voyez Karim Mokonzi qui vraiment dans ça là trop qui vraiment chipé dans ça nous sommes tous les musique où ils ont vraiment honneur il y a mot cannabis et tombe la rattrape mot cannabis mais là c'est quoi on a zone dans ça fait 2 jours donc dans 8 ans il y a lala dans 8 ans il y a copéma dans 8 ans il y a pour réfléchir dans 8 ans il y a yo ka conseil na bino sur WhatsApp na ba commentaire na bino na ba appel merci beaucoup la page polémique dans la meilleure page de la maman un grand merci de ma conseil non parce que on a mon message non donc un grand merci na ma fan il y a Kofi Olomide na mon message na bino donc dans cette vraiment vidéo où on a monté malanga moi comme de ma maman na fumoli monté malanga dans cette vidéo où on a baqué surtout merci na Kofi Olomide mon patron pour on a monté ma monnaie en fait na motema monene wana ndenge ayambaki nga malgré nasengai pardon te malgré naseskizaki te mais quand même ayambai nga na batemps ebele oyo eleki oyo na blesseka ye te en fait bapropos nanga je crois nanda blessé mpe bafan na ye na blessé mpe famille na ye na blessé mpe baproche na ye donc na blessaki motu nyonso oyo alingaka kofelo mide na mosala na ye et donc lokola na blessaki bango naeskizai te nasengai pardon te mais bomona je crois kofelo mide ndenge ayambai nga ndenge azalaki na nga e bafane mpe nazwi bamessage la barobe change tolingi subu ete donc naye vraiment kosenga merci na patron musique congolaise e lokola naseskizaki mpe te nasengai mpe pardon te en tout cas nde nobi na motema nanga mobimba naye osenga pardon na Kofi Olomide marché central na nde na blessaki na shukai malgré qu'il parle en internet il t'attend mais vraiment il y a un bateau babandé kotala na yo senga pardon na bafana na quartier latin merci na nde boyambinga merci na ba conseil na bino na ba prière na bino donc merci parce que na comprendre le monde dans le bamamsu tout ça la photo soit succès en fait photo s'imposer mais comme à un moment on est na succès mais là na comme il a besoin na comme il a besoin dans la stable en fait na comme na besoin te na finga motu na manque parce que na comprendre que naza influenceuse donc influenceuse ça veut dire que moto nazo influencé partout donc quand on comprendre bon donc voilà merci beaucoup donc quand on comprendre bon je me suis décidé que dès ba botala sans kofinga sans ko chrétien et na ba conseil maman nga banda ko bana pendant ba année na ndo yo katina décider na yo kadon na mtema nga merci et puis pardon na ba fana Kofi Olomide na famille na ma proche na lié donc na batunia ce vraiment va se pela na ba propre na ngate en tout cas merci pour na comprendre penza que la musique à Congo en fait il y a un niveau par niveau toi pas musicien ébélé mais niveau par niveau. Voilà, désolé, Bobenganga si côté parce que moi, il y a mes athées. Donc, Bobenganga si côté parce que moi, il y a mes athées parce que. Ah ouais. Parce que dans ça, la vidéo, non, il y a ma prénom. Ce que Benga Bobenga la numéro dans la Belgique. Donc, ah, Boyoki, et ça sont là. Donc, voilà. Tout ça, si je l'aime. Donc, dans la musique, il y a comment vraiment tout ça, niveau par niveau. Niveau par niveau. Grâce à une macabre de fois, au moins même jour, on a sorti ça. Mon corps, il y a ex, on a mon même malo na mona qui est la Chine nyonso ba qui vraiment na esengo ba fungole mpe makoloba ke la baron to sepeli to lingi ozala boye sans parti pris zala na katikati koko esuma mba ba tuté et na mona bande ko yo na zona bande bande mais depuis na zone na ndoko na vandi ka en tout cas na vandi na raisonner na comprendre que non la Chine a raison
Donc, on est vraiment pardon. Nous avons tenu ça au malgré, la baronne aussi, mais ah, et puis surtout, nous avons condamné qu'on fait l'idée que il fallait pas, parce que nous qui les donc, on a bien à continuer toujours. Et surtout, merci à ma chroniqueuse pour qui d'accord dans la félicité. Merci. Vincent Toulouse, qui t'a comment qui t'aimait la moni titre mon quoi dans mon émission Saline Assis, ça qui ont bien. Na comprendre. Merci Vincent Toulouse parce que ça casse sœur bon si na ça m'a condamné ceux qui na ça m'a au félicité. Merci à Vincent. Merci à la charge junior depuis Kinshasa. Merci pour ma gagne ça la merci à ma charge. Merci pe na oh là là. Oui, on peut tout ça, merci. Les défenseurs, voilà, merci à les défenseurs de Karine Mokondi, merci à Papa Matondo, merci à Maman Fashion des Nantes, merci à Maman 5e vitesse, merci à Papa Francine Miaté, merci donc en tout cas à Maman Bragnon, Papa Efemi, Maman Nana, Maman Kabibi, un grand merci, merci, na maman ou anti-kamate à tout moment ma conseil c'était à tout moment merci naé donc vraiment la Chine Mobima merci na ban na mon réunion so et na rappelez nous anniversaire maman eza le 6 novembre et nous on a la canon no le 6 novembre na meki ko pousse parce que naza en plein studio na mais c'est Kofi Olomide donc on ko bimisa deux bilo qu'on la fois nous a concentré pour ma la manque. Donc, il faut ça la manque après la salle merci à maman Rifa, sœur à Kofi Olomide depuis Londres. Merci pour notre conseil qui vraiment touché. Merci à Sondra Kazadi, merci à toute robe à moi, à maman. En tout cas, merci à Blondine Omar, la présidente depuis Londres. Pauline Gotokito Kopetaï depuis Kinshasa, des gros bisous à toi. Kabananga Oko, Chamer, Biter, Ebissima, Karine, on peut son cadeau car et fait que on s'est comporté bien, il y a beau, il y a pas polémique. Merci à Kabana Oko, Chatonton, Prince, Kobo, Samanté, un grand merci Nayo. Donc, d'abord, ça a été une rapport pour passer là, il a félicité Kinga Adou UEP, a félicité Kinga, mais vient rappeler Alissa là, donc Alissa l'a pas félicité, donc un grand merci. Freddy Vegas, Azan à Kinshasa, Mbote Naïna, maman Jackie, à Kinshasa. Dans la maquille sous une fois, pardon, il y a Kofi Olomide et surtout qu'il y a Moko Kofi Olomide parce que en fait, il y a qui choqué, il y a bien, et tant que mon doux, je me suis dit, mais comment on a saisi pardon de comment on a bien boyé, on a gentil, et puis on a conseillé à la Chine, non, il faut que je fasse quelque chose pour nous battre au bazar, coin, oh bon, le caton sous souhait. Merci bon ma Chine on veut qu'il y ait la bombe la même en beauté émission ni so bon mon ba journaliste ba ça na kinyo Karina 5 minutes oui pardon non na sala mambo bata matin boyebi ana mission mo côté on a senga pardon na WhatsApp on a binga tinga ce que senga pardon to ko s'excuser na ya kande boye et pas la bino la Chine parce que le binga na bino izaka tout solo la transparence en fait ils ont que on a ça là qui dit oh bon le bagazo senga na nous pardon ba boy kon débatté ba ko ça na senga pardon place moroti donc na bino mingi ba bon dimanche na bino de gros bisous à tout le monde donc na yo nasopi motema lokola mai natandi yango lokola elamba yo maya miso nange kumbela yo yangai losambo yaya oyo source yango lu Yesu yoyo oh. Kolonga inako senga yo Pona bomoi na ngai mo Kristo yo Otia tango nyonso liboso na ngai yo
ya liloba na yo ofungola pe miso na ngai molimo otena talaka talatalango nayeba kososola mbindo na ngai naluka pe kopetola mambangu otena sanga lola soko moketego ngai mokolo kozonga kokamata basantu o Yesu yoyo nasopi motema lokola ma natandi yango lokolela mbayo maya miso nange kumbela yo yanga ilosambo yaya oyo source yango lu Yesu yoyo kolonga inako senga yo ona bomoi nangai mo Kristo yo Oti atango nyonso liboso na ngayo talatala ya liloba na yo ofungola pe miso na ngai molimo otena talaka talatalango nayeba kososola mbindo na ngai naluka pe kopetola mambangu otena sanga lola soko moketego ngai mokolo kozonga kokamata Kristiane ye Yesu yoyo yaya nanga yo yaya ibanga Davide kweisa Goliate itumba ya butu na belelaka yo kosenga lisusu Yesu ona mikolo etikali na ngayo nazala mbisi ne balangolu na yo basi na ngai ya nzoto pe ya molimo ezwa eyanonse na ngolu na yo tango minyoko eyelaka ngai yo Yesu pe pasi ya mokili elelisaka ngai nabimali bande balangolute omaya miso na ngai yango ekosangana na mayangolu na yo ekozonga na source pai na yo kolo openganga bomwana yaya na maboko na yo pakolanga mafuta na yo yokotisanga kelasi ya mayela bonzambe na yo. La voix des sans-voix. Sachez que l'homme n'est grand que lorsqu'il est à genoux. Demeure à genoux en esprit et tu seras toujours la tête. Amen et c'est final. Oyoso sangolu ya 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 ya. Ali bandeli angolu Yesu liziba. Oyoso sangolu Shilo nangaye. Tous s'abonner bisotou chez Mokonzi officiel. Pour avoir information, nous sommes artistes culturel, de côté politique. Donc tous s'abonner chez Moko YouTube chez Mokonzi officiel.